Vital Kamerhe Ayebi Sabango. Restez dans vos postes. Restez serein. Je suis avec le chef de l'État. Bozo Loka Congo sans le savoir. Bozo Mi Loka. Cher Bouété. Kabila Zo. Te Kabila Zo a te Nota Baba. Ni sikoba tchana na place. Nota Baba. Nota Baba. Noto ya Baba. La Willy Bakonga, mais ça c'est mon repère. Ya Willy nga na bandi ke to senga moi trop ya Willy azala gentil, ya mongisa na secteur na ye. Abongisi te. Bon, place na ezana makala. Concernant la nomination à Dieudonné Kalouba, la poste de la Cour constitutionnelle. Oui, puis que Dieudonné Kalouba a la procès, il y a 100 jours, il y a M. Vital Kamerhe. Et puis du coup, comme ça, il y a donné la Cour constitutionnelle. Donc, c'est lui sur la propos. Et puis après, on a dit la banque a 2 millions pour abonner Bakonga, à Ibaki Bakangi. Alors, là, de mon côté, on a mis Dieudonné. Oui, bonjour madame, vous êtes pour la commission. Nous allons d'abord les Singo, il y a pour la première fois dans l'élection de l'année. Et voilà, nous allons à disposition. Bon, Dieudonné Kalouba, Azali avocat, il y a République, dans le dossier, il y a qui mon avocat Vital Kamerhe. Il y a la tête constitutionnelle. Bon, la ligne est politisant parce que Dieudonné Kalouba Azali. En fait, poste on a un nombre à voter, voter qui est le fait que va voter de s'incliner et de passer ma félicitation à ça qui toque pour Namboka et à travailler pour l'intérêt individualité. Mais pour Namboka Mobimba. Voilà. Ok, alors, est-ce que ça a à voir avec le Vital Kamerhe? Je crois que Vital Kamerhe, dossier il y avait qu'à dans le barango mille et une fois. Moutouana a mérité aux à la place à Zate. Moutouana a sali mingi pour Namboka Oyo. Vital Kamerhe, moi je suis en train de Kamerhe na kuma na mama ya dessus. Ça va ngai mawa. Normalement Congo faut s'excuser par Kamerhe. Na yebi kaza mutema monene. Nazota la tant Vital Kamerhe azoloba. Je savais parce qu'on veut bouffer du Kamerhe. J'ai même demandé à ma femme de préparer les enfants parce que quand vous allez arriver là-bas, vous voyez 20 ans, 30 ans contre Kamerhe. Mais ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. La bandi phrase ou les phrases il a l'amitié madame. Tout ça pas tout mboka il faut s'excuser. Il pas avec. Par rapport à Congo, c'est parce que Vital Kamerhe n'a qu'au la boue.
tomona gouvernement membre ya gouvernement membre influent ya gouvernement bayebisi biso ke biloko bakangela kamere yango ekomi na Tanzanie tomona babiloko mosusu ekoma awa donc kotala mwa dossier ngo ndenge ekendelelaki nde esika toza koloba ke normalement gouvernement lokolo ezoki courage ya koyebisa biso ke tala babiloko yango yango oyo ezwa mpe courage ya koya koloba ke babimisa Vital Kamerhe balave mpe basenge pardon parce que aza motu oyo atravaille mwa mingi mpona mboka un pacificateur qui sait réunir les gens, il fait réconcilier les gens, il sait. Et puis, dans le niveau de la caméra, ça soit avec vous, mais à l'oba, à la maîtrise de soi, à salir nous ça le lingue et le lobani, mais et pas il te komaki, n'a pas il te télémile l'eau, n'a bandi, caméra, attaque. Justice est pas essouquée, parce que nous sommes tous inclinés, parce que la décision justice est tous inclinés, mais attends mon konzi mboka. Tata mon konzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kanisa. Ninga na yo. Kanisa directeur cabinet na yo. Kanisa va passer au monde qui ensemble. Na bandi. Attaque au libéré. Ata mesure de grâce na yo et aux très important parce que dans le moment où ba te belé ba otamo na ba millions ya mboka bazo benga ba argent de poche na minute oyo na bato ba ko boma bato bazo tamora nzela bazo lia matungulu na pilipili bazo mela mai mais Vital Kamerhe avant de sika ya passe na état de santé na ye en tout cas aza ko mériter ne fils que mesure de grâce. Alors, concernant les millions en liquide, les chiffres boyoka, qu'est-ce que pour le pour la bien matériel qui restitué, qui la Tanzanie gouvernement qui ango puis qui va singa pardon. Alors, qu'est-ce que concernant les montants on a ebima qui va débloquer, qu'est-ce que montant comme si zonga déjà to ebi petembo kango ekinda non ba montant quelque part ba montant o etangamaki ezalaki pona kosomba biloko wana. Mais biloko yango c'est que ba somba déjà. Bon, ba somba ki suite à biloko yango si le lot tout le monde a donc biloko et puis après bah c'est mon sala nini wana ezali sous tâche ndeko Kamerhe te ezalaki tâche ya gouvernement ilonkamba oyo d'ailleurs bloquer mboka na makambo nyonso donc na bandi bazaki na intérêt ya ko bloquer ngo de plus en plus parce que bazaki na posa te que mboka eta mola malamu pona excusez ko étouffer mokonza mboka. Est-ce que la ndenge Vital Kamerhe bazala qui n'a Fachi collé serait de vrais amis? Est-ce que pour qu'on dise que Fachi a intervenir dans les Cambou et ali 100 jours te pour na o etali condamnation na ba léger au moins condamnation na na ebi que Fachi a qui na politique au babengi état de droit. Fachi aza na politique ya bonnes intentions, aza na posa ya ko influence la justice te. Aza na posa ko même influence te mais et pas décision de la justice de Souki a commis ce qu'on a droit le rôle chef de l'État il a coupé cette mesure de grâce alinga qui a influencé alinga qui dossier kende batu ba comprendre que caméra za innocent Fachi ayebi ayeba ke pa vanda ayeba ke directeur cabinet na ngai a osa musane malamu bon ce qui est bon on a la funda qui dans celle ba magui nyonso wana kasi comme à la niveau wana non dossier ya Vital Kamerhe muta funda e azati dossier wana ebanda ndenge nini bandeko ya laboratoire il faut balika ndenge ezali ya FCC ne bandeko alimenter yango oh justice soki eyoki likambo moko otambola ekoloba maloba mingi bazaka na droit ya reconvoquer mutu bayeba ezalaki nini exactement lokola balandelaki mokonza mboka azaki na kobanga te
surtout que l'ingénieur politique a influencé atika qui était cabinet naie a kende approuver innocence naie approuver qui paye innocence naie bato balanda ki ba monaki muto muto apprécier na ndenge naie mais zuzio azaki liboso wana yé peut apprécier ki na ndenge naie nde azoki décision oyo biso to s'incliner na yango olobi que FCC ne muto basali ba magui wala pour quelle raison FCC ba kosa ba magui concernant Vital Kamerhe donc tu as dit que Vital Kamerhe peut outana peut perdre yango créer UNC ceci cela alors pour quelle raison ba koluka ba lukela MAB ba luka ba condamner ba sala MAB oyebi objectif ya bandeko ya FCC tant basala ki libala ya FCC cash ezalaki il fallait mission ya Fachi échouer par élément il y a ko pousser un échec bayebi ke baloba quand on connaît bien son adversaire le combat est facile Fachi ça qui na moment ya ko tanga FCC caméra yebi FCC mutayebi biso fa zalate poto bundana moto yo ayebi biso te ozozo moni to vandia so babanga bandi kokota to yeba tena na obamba libanga mais moto azangi libanda alba damone petit mo la taif chemise rouge asimba libanga il faut ça y donc on a la facilité ko bimaro ko kangai donc il fallait caméra zalate poto bundana moto yo ayebi biso te c'était ça en fait l'objectif. Le président s'est rendu compte voilà vraiment que non il n'était pas coupable batu ba magouye ma camion sur les FCC mokonzi azali mokonzi abiso nyonso azala ba dossier ya ndenge na ndenge kolandela azala makambo ebele ayebi aza nakolo ba na place na été mais na bandi que mokonzi ayebi ce qui se passe mais il y a un moment il y a un peu au sengaye atala pe koto atala pe dans dossier avec et aux amalao mingi. Est-ce que vous êtes sûr qu'un jour VK Obima avant 20 ans d'année la condamnation 21 bela Obima qu'est-ce qui t'a fait rassurer? Comportement naïe, sérénité naïe, innocence naïe. Et je sais que justice est pour la veille. Est-ce que vous avez toujours un bon terme UNC UDPS? Mais on est basé sur la coalition à cash. Toujours basé si quoi basé sur na kati il y a union sacrée. Le basali tout le monde secrétaire général il y a INC et même Bonji il y a une commission ministre c'est-à-dire que INC vraiment Fachi a récompensé bango bazali représentativité na bango ba pourcentage eza makasi bon Fachi na Kamerhe baza bandeko toko ko tsaba oboni batunde balingaka te to na polémique na politique moko na polémique moko boye poto panza bango sima bato baluka ko déstabiliser Fachi ba profiter bato bango baza banani na uta ko bano awa premier laboratoire c'est FCC deuxième laboratoire c'est Martin Fayulu pour ne pas dire Lamouka parce que Lamouka c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi dans sa politique il y a bonne manière dans la opposition il y a opposition mondiale les alaka bazo donner bazo pesa na ba proposition et s'il faut travailler pour la nation on a vécu Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba Gombo baye ba solo ndeko na bango tout ça union sacrée c'est bon maintenant bon tu tu vas sur le ministère pour ça savoir faire na bango pourvu que mboke kende malamu oyebi que lelo soki Fachi échoué na mandat wana eza Fachi mta échoué te Congo échoué ngana auto échoué toza na 5 mois to perdre ndenge wana yango foto ndima ko pesa e maboko akende liboso po et vous allez intérêt na biso. Alors, Nalikambu toujours est allé Vital Kamerhe na Fachi. Est-ce que le Vital Kamerhe soit na Fachi n'engage pas na relation na ba le président de la République qui n'a pas intervenu na Itali dossier 100 jours. Baza baninga, baza bandeko. Et Fachi azali chef. Vital Kamerhe azalaki directeur cabinet. Ba continue ba leso ba solo la ba na TVT. Yo ba solo raté. Basola na bango baza bandeko to yebi ke bato mususu a UNC bazalaka bango baboyaka Fachi makasi yaza nani muntu te Fachi asali ba critiquer mais de l'autre côté UNC kaka ils ont applaudir à Fachi et boyena boy finalement bato bazali aveuglé baza parti extrémiste camériste et ça bandeko ba finga Fachi te Kamerhe croit en son frère il soutient son frère Mukolo bakondana VK bate belé ya UNC basa ba lettre de démission
na émission na révélé en lelo bato bele basa ba lettre de démission ba longwa abi non pas démissionner pour quelle raison? parce que chef na biso bakangiye biso to bando travailler te et si comme konzi na biso za ko kangama Vital Kamerhe ayebisa bango restez dans vos postes, restez serein, je suis avec les chefs de l'État. Ils sont en bon terme. Bazali en bon terme. On peut dire concernant toujours bateau et FCC basé dans le laboratoire, là-bas bazo luka ba magou ba destitution ba faire échouer mandat Fachi un mot pour. Bozo loka Congo sans le savoir. Bozo mi loka. Pour échec à Congo, bateau ba osala nima ba olo. Bazo mi loka. Oyebi leo na tsaka to mo vina matolo. Vraiment. Oyo akenda kosenga oyo akenda kosenga oyo soki mboka etamola malamu yo na musana osala kozo gagner si ana na musana osala ko gagner kapia na musana osala ko gagner nga na musana nga osala na ko gagner mutako ya kosenga muninga inutilement a ozala te donc soki yo osala na 100 francs ololi ya 100 na yo neva ye niesa ye tante ye cousin ye te so ba neve ba neba ndo yati toye courtoisie familiale to monani to sololi to kei na kabele yo pona lingaki na pesa na zui pona opesaki ezala te ke mutu bela lali wa lota velo kwa bafuta ke les 30 ngade ba ko les 25 francs ko sa dossier les 29 na lala le panaye pour les 30 na vous comprendre alors mboka fait bonga pour na lobaka na prière moko nzambe na sengi opesa ba bazanga bazui ba bazwa bazana ngokaka mais bazanga bazwa poli kunya na bondoki ezanga mbeto ya kolala pe mitema ya kofutela na mitema pe bandako kofutela na mitema pe congolais monsieur Yoka toyoka kilobi sangoya ki à propos ya 2 millions oyo Willy Bakonga akatisi nango Brazzaville pour la yo idée eza ndenge nini donc atie comment avenir ya Congo en danger ya bana ba congolais en danger pour na likanisi na ezani na ba ministre surtout Willy Bakonga naza ko réaliser film moko donc naza ko réaliser deuxième épisode ya La Vie est belle ouais. Kombo nango mbokelengi na scénario wana na chaki type mo boza ministre kombo ne ya Willy ayibaki mbongo akimi bakangiye nzoko na scénario nanga na bo moto pe salami obike ba joba mitia mabe 2 millions autour de ce qu'on a brassé avec nini on lui valise mbongo belé monsieur onin argent de poche mon dieu 2 millions argent de poche mama bato ba mboka na nko tala bato ba saboter na gratuité enseignement donc lingi bala bako ya ba congolais batanga te Congo ezala bala batala illettré zo sala o mo mikolo saka nini est-ce que yebi ke make comme 600 francs est-ce que yebi ke ba obeta betango laboratoire zo sala biloko tu wana bezablo ba otinda bango pona nini badolo baka depuis à comment la Fachi dépend comment la pouvoir maki $600 $2000 tout ben pas badolo baka nata kabila blo ezaki cher boyete baluka kabila zonga te kabila zonga te ndota baba balingi siko bachana na place ndota baba ndoto ya baba le dossier à 2 millions wana pour la lobby la Willy Bakonga mais ça tu n'auras pas ça ya Willy nga na bandi ke to senga moi trop ya Willy azala gentil ya bongisa na secteur na ye a bongisi te bon place na ezana makala mikola ko mona selembao ya Willy Bakonga avandaka wapi yango na selembao ko mona selembao quand on a toujours Bakonga Willy Bakonga na makambo asali ya yibi bien sûr mais avant Koutou pourquoi pas avant tant qu'on ça qui en pouvoir pourquoi pas gouvernement et ça qui est fort et bas destitué et balonga ba militaire là et ba kangier directement parce qu'il y avait de preuves non c'est-à-dire que makambo ça la makambo ça la dans le consulté ma justice il faut réunir des éléments avant que le bayango réunir des éléments c'était ça se voyait là une qu'il a volé parce que gratuit enseignement est échoué pour être franche et échoué avant tout oyebi so ko salika mumbangu osuka mabe ya Willy ya yeza ike ndenge akendele makambo
ezaki malamu te justice azaki convocation bapesa ki ye mukanda ya mandat ya comparution il fallait que nego samba comparata ki te il fallait que nego samba dernières informations nango il fallait akende ko samba alors lokola yebi ke na okende ko samba na kozonga te certainement na okoma mwana selemba ou bapesa adresse mususu ya Willy a préféré avoir argent de poche mais comme l'argent des valises à Katissa et na kokatisa na ye akatiaki ndenge nini bonga aza mongo ya Willy paza ndeko na ngai biso toza batu toyebi na biso bwatu ondela akatiaka wana nzela bwatu po nazoyeba te aleki nde nini alors soki akorrompaki toyebi ke corruption eza makasi na Congo so akorrompaki mpe bandeko c'est comme si basalaki bagwi na bango bayokanaki na bato bambongo faye bakabola ekoki te nde moko na bango adénoncer awa tokoloba te kodénoncer bakangi ye na aéroport ya Maya na kati avion déjà amataki déjà na kati avion donc awa déjà ça lekaki mais est-ce que lekaki na bwatu butu alekaki ndenge nini et voilà ils ont pas question tous se poser donc et puis à voyager na passeport selon ba information passeport na eza diplomatique te à ça c'est passeport mususu na kombo mususu oh là là Congo voilà c'est dit l'opesa Willy Bakonge sika azali pona ndenge bana Congo lelo batikali ba illettré avenir à Congo ezana bana éducation à bana Congo eza mis en danger à cause d'une seule personne à cause na lelo bana bakomi ba chege belé bazo kende classe te conseil l'opesa to ba oya ba ke poto ba oya baza basi batangi baza na école à cher alors bana o ba para bazangi makoki ba suka puis conseil ni nozana ngopona te na Willy to asu na période de conseil te et comme il y a correction. Donc, tu peux adresse à Sika, c'est l'embao. Il y a Willy, il y a son adresse. Aux autres, chambre. Chambre, il y a aux allées là. Ah, à côté, oui, bien. Bizarrement, dans beaucoup de sommes, tu as 1 million de détournement. Tu as bitabé. Tu as 3 bitabé 500. Il y a Ibine Moko. Tu as Moïbi. Mais pour Anzala. Pour Anzala. Babengi Moïbi mais au azu 2 millions a tient un sac ayibi pour l'anzala to ayibi 2 millions pour l'anzala te pour la mutema mabe ayibi pour na ko faire souffrir mboka pour na ko saboter enseignement donc toujours la bateau laboratoire ndé mutu baza en complice na ya complicité o mais ya zagina na ya za muza ko de wana d'abord yo so baye ben bateau labo ndé union sacrée à kota ki union sacrée pour se laver ngape na film na ngai ya deuxième épisode ya la vie est belle on a ça la mikolo comme on a mboke lengi na za partie on a ça la qui est partie mo na scénario au moins na bato belé et ba sangi mo association mo boye bato mingi bane ko yiba kuna babu bato bakota na association na mais na suka bakangaki bango siko na mona pe koto nde bakangi ya Willy est-ce que zo kele nde bona scénario ya film na ngate quelle inspiration vraiment donc na éviter quoi ba okangama ba pe basaki bien ba kotika la pona intérêt mboka parce que Congo za na posa na bango ba basaki mosa malamu ba basaki mabe place na bango za na selembao tout ka nyamara cc net ya Willy faut ka nyamara cc alors na masangu makala te ya Willy ka nyamara cc bata makala baza mais il faut na masangu autant que makala kula ba pese chambre kitoko split télé tout azalo kwa za en prison te faut souffrir vraiment en tout cas il faut na masangu et la service national. Voilà. Alors, on a Willy. Alors, pour la conseil de nos allants par rapport à le nouveau gouvernement, nouveau bazar nommé les lots, on se base au côté en fonction, qualité déjà lobby, bakozo musala na bango, bandosa conseil de nos allants bango pour que ça ministre nommé pas Fachi. Conseil Zaboy. On a inaza ko investir bino. On va investir bino. Mais boye beloro moko. Bochami wana po bino bonginda te. Bozo chama pour intérêt ya peuple. Ministre oyo akoyiba sort na ye ya Willy. Peka ya Willy te, mba mususu te ya Willy nanu ndaza sika. Ministre oyo akoyiba komone ya Willy adresse ne selembao. Donc bo travailler bien, bo ça la pon intérêt ya mboka, bo se référer na idéologie chef de l'état aux le peuple d'abord, to li apenanu. Tola tapé nanu to futa mapé nanu bo sala misala sona bo créer ce système sona ça bien il va privé to futa assurance kuna po sona c'est quoi musala ti comment ça c'est sona c'est ça bien te ba bien ko indemniser ba tout donc ça veut dire que
Pour idéologie, on va créer Mikolo so PK. Avant de plaque, il faut au foot une assurance malamoko. Assurance va être la montre de ma casse. Comment on a déjà assurance? Pour qu'on a bien qu'on a assuré. Non, ce moment ma casse n'est rien. Nous on a là. So pas besoin y a national step pour sonner ça série T. Comment ça, baba? On est dans Zaraboye, donc sonner c'est solo dans la B. C'est quoi là la Sonas? Na sala accident depuis 2016, sonner c'est foot à la rangate. Et pour ta carte nangati. Mais foot ça ba to ba assurance. Ba foot na makasi, na bité mboko ba foot assurance na makasi. Oh moka. Est-ce que le président de la République là ko ça la pokola ko revoir la situation là ba longola ba autorité on se baza kuna la République azali mutu. Aza omnipotenté. Aza omniprésente. Aza mutu so akengaba mambo za na selemba wa koyeba ngote. Il faut azela rapport. Bato baza kuna basa musala lolenge elongo bani. Pourquoi pas état des droits payer la bateau là si la Sonas sa société étatique tout bazawana sort na bango ya Willy ba okangama ba koyiba bien sûr la Sonas même la fonction publique kende la SNEL régie des eaux ma écoute donc c'est ça so melima ya pompe li bumo et diarrhée pulu donc mambo ça les ebele et la pesi bande gombo te bolandi biso vraiment toi moi tamuke to sali l'essentiel nzamba za na biso Congo oyo ekende mosika mais gouvernement sika to pesi bino chance to lingi bino mingi bo travailler pour l'intérêt ya mboka oya koyiba sort na ya Willy adresse no selembao. Merci beaucoup, chers internautes de la cleboa.com. Nous sommes à la fin de notre émission. Boyo Kinenge, monsieur Jérémy Yoka, alo Beli Makambuya VK, il y a nomination, il y a monsieur Dieudonné Kaloubi, puis alo Beli Makambuya Willy Bakungala Moyi, Binaya, alo Beli Makamba Sonas. Naibi Kebozala Kebele à Kolan d'émission. Alors, on a CP Mingi, internautes Nangai. Alors, on a besoin d'émission la poto partout à Kinshasa. On a CP les botika ba commentaire Nabino, na Makanis Nabino, na O Etali émission de Totiko Sala. Alors la CPL Mingi Bambote Nabino Bisika Bozali. Alors sans plus tarder, je salue mon chef Pichu Mangaya et Toton Banda de la Nation, sans oublier mon équipe technique Snant Tungi Tungi, Chris TV et Tonton Steve Kachala à la réalisation. Merci beaucoup mes chers internautes. À la prochaine fois, nous nous retrouvons. Bye.